Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai soki olamuki pesa moninga sourire yo moko mi pesa d'abord sourire yo moko pour que journée à la malamu kuivitaka kolamukaka na batension na bakanda depuis olalaki na likambo moni neti ekosila te likambo ekosila kaka pamba te eza makambo moto akilama mpona kotrouver solution na bamakambo et non mpona kozala esclave ya bamakambo. Voilà la différence entre Mutuna Nyama. Yango bandeko nangai, quel que soit degré ya problème na yo, to grandeur nango, on a déjà que, on a déjà la solution. Donc, vous devez réfléchir en termes de solution. Debo ibiso to vivaka Nicolo News. Masolo na député bandeko nangai lelo biloko ya bien kozala ndenge nazomona. Biloko ya bien kozala lelo na émission oyo parce que tokobeta masolo bandeko nanga ya mwa makambo ebele tokobeta masolo ya lettre tomoni ezali kotambola sur les réseaux sociaux ke bapekisi ba visite na Vital Kamerhe bato ba visite ye lisusu te tokolobela makambo yake mboka eza na mbongo te nini ezosala ke mboka munene boye lokola Congo bato balelaka baloba ke mboka eza na mbongo te. Province ya Chopo pesimbo ambo aboyi kuna makofi entre ba députés provinciaux bango moko le président ya bureau donc makofi et rappelinga image ngana mona ya mbandaka ba députés provinciaux ba beta mana la police bazo memaka bango boyi bazo kumbaka bango donc kobeta moko akosakana te masolo to kobeta interpellation ya porte-parole ya premier ministre et o azala ki entendu kuna tokolobela makambo ya DGI tokolobela makambo ya Ronsard o tokozongela lisusu tokolobela makambo ya Israël Kaseya bokoyeba soki azanani tokobeta mwa masolo bandeko na ngai bandeko mwa ebele mais tokopesa mwa précision ya liboso eza dossier ya Manigram. Naebisaki bino que soki nalobi na batu nyonso te mutu na mutu aza na nzela na ye soki mutu alingi atinda lisungi na nzela na biso aleka na nzela ya Manigram te. Manigram eza casse-tête nakotiela bino quelques images bomona qu'est-ce qui se passe chez Manigram. Batu bazoya bazo vanda na se na ebite soki biso peto banda ko vanda kana se complication soki yi o awa i ezate o awa virgule ezate complication ya kosakana te na Manigram na lobite soki bazandenge nini mais ngai nde na lobi boyi soki bolingi botinda lisungi ya kosunga ya kopesa baninga sourire et pas na biso par Manigram te bazo respecter batuta bazo respecter batuté et je vous dis barrière sur barrière biloko nazolo bawana c'est vérifiable et puis bango moko bayebi okotinda mutu il faut que de 5h du matin pour na kozwa mbongo na ye oye wana okomi ça c'est déjà fait jeu de preuve ya onga nazoloba mutu akoya batie liste wana mutu akomi 5h atie kombo bakomi 7h ba changer liste wana batie mususu opesi policier mbongo olongwe opesi bato ya service à gardiennage o bakosalaka ba photocopie ya ba carte na banini opesi bango bongo ba aligner yo pour que ozwa mbongo na yo okobima na combien. J'ai toujours craint une chose quand vous arrivez dans une banque ou bien place bakosala makambo mbongo bakosenga batu mbongo vous êtes en insécurité. Parce que ceux qui ont mbongo malonga bakolanda yo babrake yo. Bakolanda yo babrake yo. Quand vous arrivez dans institution bancaire ou bien oya makambo mbongo et que vous trouvez que on commence à vous demander l'argent kobanda premier pas jusqu'au dernier. Non, ça ne va pas non. Et ça se fait bato. Ba vandi na se ndengwa. Na kobanda ko circuler na bagence tout ya Manigram. Je vais vous montrer les mêmes phénomènes. Non, Manigram doit respecter les gens. Et ça quand même pas client. Et ça quand même pas client.
Yoko bana kotia batu lokola batu bazoya kosenga omonete. Lokola batu bazoya kosenga lisungite eza yango te. Eza yango te. Vous devez mettre de l'ordre, messieurs. Botier agence partout. Soit te bosali ce que Western a fait, vous servez les gens à place, vous pouvez servir jusqu'à 20h, 21h. Comme ça, botier na bisike belé. Bato bakoza la servi. Et non, kotier saka bato mulongo nengwa na mbongo wa mutuana. Et comme, quand j'ai dit 5 calvaires, 5 calvaires. Combien d'argent? Na utaji ko répondre, je crois, de Komoko. Atia mbongo na mois de mai. Alobi, si mbongo wana ba benyingai, je suis obligé, c'était $150 si je ne m'abuse pas. Na retiré yango. Na lobi papa. Oza na raison. Manigram eza calvaire au kende. Ok boete. Ok boete. Mais attendez. On n'a pas que ça. Tout ça kana ou wanata. Na lobi te ke bato ba kende kuna te. Na lobi pona oyo ezo ya na nzela na biso. Manigram te. Manigram te. Ba ba mesana ko kende ko chaka mulongo ko kende ko vanda kana sena ba brique. Passer toute la journée au kende kuna 5 jours. OK le lobby OK kuna. OK kende kuna. So tu comme 15 heures basi bakangi. Bazo fongola earning. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal. Ya ko bana otamusaka batu parce que agence na bino waneza ya transfert ya mbongo. Ce qui ba client bazate boko kanga. Alors vous devez respecter les gens. 15 heures basi bakangi. Il faut comme à 5 heures. Bo sali liste après 7 heures ba changer ba tie mususu. Et c'est quoi ça? Et vous devez commencer à donner de l'argent. Vraiment. Moutou peut-être à quelqu'un qui a $20, to $25, to $15, parce qu'ils ont la capé. À quelqu'un a payé à cause on a combien? En tout cas, je pense que beaucoup qui est la biso, beaucoup limbi sa biso, mais moi j'ai toujours privilégié que ceux qui est en agence il y a un Congolais et que ils ont une agence mususu, tiens une agence ya Congolais, tiens de konayo et cause la malam. C'est moins de problèmes, c'est moins de complications, c'est moins de quoi. Non. Kuna complication, ils ont parce que ils ont compréhension. Même alors, mais ce qui me fait mal pour la manigramme, au cause même pièce d'identité, ou na manigramme va rejeter, ok na western union va servir yombong. Mais attendez, alingala qui s'appelle sécurité à ma casse. Mais sécurité c'est les ambongo zo kabela batute, les ambongo na biso. Mais quand vous vous déplacez, même à Bisso, dès qu'aucun place, on va bloquer, c'est pas possible. Voilà, ça c'est la première précision que je voulais donner. Deuxième précision, bande konanga, avant que nakota na makambu o na kolobela. Na ligne quand même, na ebisande komoko. Ndeko miyo kela mawa parce que makambo ba congolais bakota kango ndenge wana te. Ba congolais ndenge tozala kaboye bako swana entre bango. Mais moko soki mutu mususu alinga kota oko regretter kozala malamu te. Ezande ko edi soki edi komela kinga message ya Suisse hein. Ndeko wana akomaki ba message na lobika que soki oza mutu ya FCC oza libre ya koloba makambu na yo. J'ai appris bato bazo benganga ndeko moko bandeko je crois ndeko moko abenginga lobi o asaleli yo nini alobi azo répondre yo alobi soki muto amanyema soki yo tanga soki ndenge nini tout et tout. Papa nanga olingo mi pesa valeur. Monsieur Edi keba kokota ngulu ko profiter te parce que mona congolais boy azo swana na congolais boy yo pe o profiter kota na kati. Parce que tu t'exposes. Même téléphone na yo wana ko pesa ngwa okokanga yango. Mais nazo épargner yo. Pona nini? Parce que oza beau frère na biso, o balande ko na biso ya Équateur. Francine Bobo oyo azamwa sina yo oyo bala. Azande ko na biso. Voilà pourquoi moi respect ya que oza beau frère. Mais qu'on profite te au kota po yebi ke batu bakota kaka ndengwana. Adresse ya place au vandaka nazanango. J'ai tout. Monsieur dit. Botika ko profiter ko sala ka ndengwana. Hein? Ozana Neuchâtel, n'est-ce pas ça? J'ai tout comme précision. Ozana Chaux-de-Fonds, 2 places au vandaka. Ozana bana 4
et moi si na yo azande konabiso toyebi bien yo étude nini okoya kotangisa Monsieur Tambwe complexe kaka ya poto to ndenge nini hein. Et puis ozo profiter kaka boye lokola omona ka ba congolais musu basala ka ba live ko finga bande ko na bango yo pe o profiter oko taper o banda ko sala ozo meka nzoto oko regretter Tambwe pour un certificat de capacité cantonelle aux oies na Suisse ndo moni diplôme yango certificat de capacité cantonale donc aux oies et puis na domaine nini eh comment vraiment batu batia yoka parce que otangi Monsieur Tambwe yo vraiment hein Tambwe bakambo eh moi respect muke d'abord ngana finga na batuta tiango na mutu na yo naza na éducation anate naza villageois naza villageois mais côté ya kotanga atana cheville okokoma te certificat ya capacité cantonale oyo zwa donc ne diplôme moni ya malonga yango parce que le gola yo za na Suisse ainsi de suite papa na kopesa histoire rao mkolo moko akolele mais nazo pardonner yo parce que to bunda kana banzoko muselekete to chaka penza kate kokota na CFC no moni okoya kotangisa mutu papa constitution oyo zo faire mention za ya biso siko ezana kombo ya madame ndo bandi kokota makambo ya ba congolais to ndenge nini eza quand même mawa bandeko je pense que eza précision tozo pesa ndeko wana zana Neuchâtel azana Chaux de Fonds j'ai toute l'adresse ici na ba kombo ya bana na yitu moi si na ye maman Francine Bobo aza moi si aza moi na Équateur azande kona biso et toleka masolo na de pité tokene na ce qui est plus essentiel bande konanga c'est juste une petite distraction oyo ndeko alinya memela biso bon omoni mutu soki alinga sala batu bacha yemo akai fa kota na makambo ya ba congolais mais okokota ngona ndenga mabe parce que ba congolais wana ndenge bako balukela yo komona makambo na yo moko bako bosana ki beau frère toleka na makambo mususu bande konanga o isa plus important o isa makambo mboka na biso na lobaki na bino émission oyo kozala bien parce que tozana makambo ya bien ako solo na katia na lingi na lobela mukanda oyo boyoki que il y a un document ils ont circulé dans les réseaux sociaux qui va interdire la visite na VK Vital Kamerhe kuna na prison ezalokuta makambouane ezalokuta Vital Kamerhe continue à recevoir ses visiteurs librement azo yambaka batu santé na yeza malamu selon ba information à notre possession aza bien ako yambaka batu malamu même lobby ayambaki bandeko ya SCC SCC et après Église catholique à travers l'abbé Choli. Maintenant que tu 6 mois précision, tu FCC va réagir. Balobi que Basengezi nane emi mwilanya ekoza la ke bakendaki na ndenge na bango ya kifamille lokola bana baza bango tu baza bana Sud Kivu nde bakendaki kotala ndeko na bango mais kokende kotala ndeko na bango nde kokende na tapage médiatique à modèle wa. Qu'est-ce qui se cache derrière? Tapage médiatique à modèle wa. Admettons que bazuyam. Mengana lobaki boy. Il fallait qu'il katinti mana mwilanya avant ya kokende kotala parce que veka akofite azaka pembeni ya. Ba se préoccuper na makambo elekaki na kipupu. Ba se préoccuper nango.
Batala, parce que moi, ce qui m'étonne, les gens meurent chez vous, mais nous marchons pour les soutiens aux institutions et disons non à la dictature. Pour une marche, la première fois, je l'ai dit dans les émissions antérieures, Yango et Sali même de Koiti, moi, passi, abandi kolobaloba, nengazoloba wa. Naloba Kiango, bande koya FCC, il faut qu'on félicite Bango. Basali marche, on a nous salé matin na monde, bazaba to liboso. Marche ya kanda, oya ko réclamer makambu parce que bazo banga dictature kota bazo banga soki ndenge nini. Mais basali quand même marche, il y a tout au plus 1 kilomètre. Bala liboso na vie, bala liboso na monde. Balongwe kana point moko boye, basuki na point. Bala liboso marche salema, il y a 30 minutes. Bala liboso marche à modèle 1, 30 minutes et c'est là qui n'a. Alors, il faut les féliciter parce que c'est la première au monde. Bala liboso namokili. Bala liboso. Mais tant que vous avez la marche 1, ngana kanisa kike bakoya ko organiser que biso bana Grand Kivu. Tous organiser marche pour na koloba non à ce qui est arrivé à Kipupu parce qu'il y a eu mort d'homme. Mort d'homme et batou bakoufi. Et il y a un problème. Non, personne. Pas d'accounaté. Ça, c'est pas du tout un problème. Mais est-ce qu'on l'avait cholé? Azapé moi na Grand Kivu, azapé moi na Sud Kivu. Bande koyo baye ko kene ya SCC, bazapé ka ya Sud Kivu. Non, mais il y a quelque chose qui s'est fait, mais je crains. Nazo bangela, na bao bazo kene kotala avec ta page. Na oyo bazo kende kotala boyo kanga malamu na lobaki na bino émission lelo kozala bien parce que toko fongola na moi makanisi moko boy nazo bangela tous les deux camps na bao bazo kende kotala Vital Kamerhe avec tambour battant avec ta page na oyo bazo kende kotala c'est-à-dire Vital Kamerhe et moko. J'ai été en prison, je connais les réalités de la prison. Naebi yango, nazo tanga te naebi. Na prison wana batu bakota, babimana ba poison na nzoto. Na prison. Na prison wana batu bakota bakufa, na mort moko boy. Na prison. On ne le souhaite pas. Pour ça na biso ezat que tomona vekana qui même batu ya INC. Bazolo Bassetune, il continue à être une grande personnalité, il est tout ça au centre des enjeux, il vivra politiquement tout ce que vous voulez. UNC, il ne faut pas bosser la kaba déclaration na bémotion. Yango bobandaki avant que bakangaye. Tokanisa ki keso ki bakangye mokili et ko s'arrêter. Parce que tout devrait être paralysé au Chadara la Kakabato. Jusque les lots. Autant de temps après, même pas d'émission, il y a un chef de quartier par solidarité avec VK. Tout le monde y a ngoté. Alors, vous avez la calme. Si tout le temps vous avez la sortie médiatique, on va vous emballer dans des histoires comme ça. Les lots, on ne les souhaite pas. Admettons que les lots Vital Kamerhe a vu poison place à Zali. Et là, quand il y a ma lié place à Zali. Qui sera responsable? Ils vont répondre parce que avec tambour battant. Tous les qui vont là-bas. En cas de problème, ce sont eux-mêmes qui vont répondre. Parce que tous ces gens qui ont crié ici, Bamarche Salema Awa, dans tous les médias, ma déclaration. Oh, 15 millions, 15 millions. Bon, ça l'est là, même polo, 15 millions de dollars. Oh, ya zekamine bo ça l'est là, polo te. Oyo balobi oyo ngobila efsa kibiso ya gouvernement ya André Kimbuta bo ça l'est là, polo te. Oyo les qui 15 millions. 61 millions de dollars. To moni polo te, to moni marché te, to yo ki pe mutu kolobate. Calme, bo vandi. Après avoir manifesté na ko criailler. Il y a que ça soit FCC, aloba yango, ba tutu ba ministre na bango ya ba Facebook, ba loba makambo 15 millions, tozo senga 15 millions, tozo senga 15 millions. Les lobo sani yango, vous pensez que les gens oublient vite.
Bobandi va défiler avec tambour battant. Lelo, bon. YPV ka place à Vandi, bon. Azo monango bien. Azo yambaka bato. Azo yambaka bato. Ba réalité ça est belé. Soti, aux en connivence na bangote. Oh, ba visite au Kozwaka. Donc, eza yake, ba komi mutema malamu. Na yo. Il y a cette crainte-là. Je ne le souhaite pas. Mais na salika qu'analyse et une réflexion à haute voix. Ndenge balobaka, le parole ne s'envole plus. Mieux vaut na loba, etika la ndenge wana, baoba kozwanga na sentiment bafinga. En cas de problème, qui portera la responsabilité? Bakoloba ke Félix, alinga éliminé ye. Parce qu'il y a un candidat potentiel, oyo ya Nairobi, oyo alinga remplacer. Bakoloba yango. Tangu bazo kendaka ezana moi. Ce qui bino église, bozui révélation, Nzamba pesi bino révélation. Mais boye bisa kabiso te. Boko kendeka ka nengo anata. Et surtout quand vous allez au nom de l'église. Il ne faut pas nous engager comme ça. Si vous allez à titre personnel, bolobi, ce n'est pas que bobandi kokende. Ce qui bozana révélation moko bozui, ya makasi sur Vital Kamerhe. Boye bisi bisote. Nyangwe kominini. Yango na lobaka na bino bande ko nangai. Boyo kanga malamu na lobaki ke biloko a bien kozalao. Na ebite soki na Bible ba koma que vous ferez de toute la nation mes serviteurs na ebite. Loko la peine azapé pasteur te. Vous ferez de toute la nation mes disciples. De o Bible lobi. Wana na zolo be la religion na ndenge ya christianisme parce que na moni nde ba chrétien mutu ba ko kende gulu. To mona ki la be chole, to moni ba to SCC ba kei. Mais to réfléchir te. Même tant que to pesi, to sali opération pesa moninga sourira. Nous avons opté pour le contact direct avec les gens parce que on a estimé que boko le kananzela boy, bo kende boy finalement. Ndenge to koloba aw. Est-ce que to koyoka suite à émolima ya ndeko na biso de lycée Sanga lobaki ke akopesa na équipe de riposte to yebi place kenaka to yebi serva kanani il faut que servir bateau bozana bango. Voilà pourquoi moi je n'ai pas opté par Moudou. Non, il faut passer par les associations. Wana musala de pitete papa musala de pitete c'est l'homme et tambo yango wana. Il faut être serviteur des autres. Vous pensez que nous manquons quoi faire? Ozola mukatongo ti pokwa ozo pe mate kende awa en commençant ozola mukana tongo oso lembi likolo ko yamba bato. Il y a cette dame là qui est venue hier na bana misato azo Coca-Cola bate azo lela. Et cette dame quand vous le voyez okoti komitu no lobi oyo yango zemi yango azala ki nango na modèle ni. C'est parce que yaza muto amasumutin na lobaki na ye na lobi mama tika ko lela boy ko kanisa te ke yone muto amasumu ko leka batu nyonso. Oui. Bonjour, Yobe. Allez, fais un mot. Yobe, fais un mot. Yobe, fais un mot. Danger. Bonne dîner. Yo, comment on a? Comment on a? Yo, comment on a? Est-ce que yo, comment on a? Samuel. Bongo yo. Naika pona velo za ubuka na papa. Velo za ubuka na ngana huko tambula. Tende na bana nayo. Baba mkwasa yana baba. Yo bana gapi? Na ndo kuja na kimba chetu kuna mama kampaya ba. Garantie sile na. Andika na problem na velo. So na tongo bwana sokoli baona bobisi baona. Bakolo butiki ba kwa kuta biso best. Ozo tambola sikona bana ondi. Papa na ndemu tawe devant pas na suka na ya panda pe na ville ndemu taide to yena am na isa mti. Oh my goodness. Batu chiko mabena bango zamde ke tango zo boti chamwa na batu wana monite kaza ndikape. So kia boti chiko ndio mona ndikape. Hello. Très bien. Ma maman on está azaleli. Est-ce que tu peux faire tout? Comme de lever le calme. Bon, tata ya bana sasa. Obota bangona mbali moko. Papa bangwa sana kuwanga na te. Papa bangwa sana ne atipanga tena bana.
ati panga penja tenga mona bundana bana na senga ngambo ngamo pe na futa mbongo Sila tole. azwa kinda kuna kaba makamba ko na virus yo bomba misi Sila kisi tena na bandela siko pesa mambo ya na zongi na obi na luka ndie kaba tsanganga msana kamsa na kuna zongi sabana sama bana. anaika kuna Yo. Tata bangwa dai. Bakanso. azaba kotaki mbateke ngana epete solate Kombo nina. kombo le jiro Jeras na. Bang aya kata utala bana. ayaka utala ba Abala mas. azwa mwasi mpe kapata bwana Ye pa zandi ko. Ya zandi kapete ye aza mobile. atambolaka na ye Asala kani. asala na ye Sila. Ba usomba nini? Ay, ya. Bana usgo balia gani. Usomba la mama leo, si nyamo bolamba. Donc papa na bangwa benga kata ko benga. Siko tango botaka ye azalaki. tana botaka azalaka nope okutenga sikota ndayo lingaka mwasi wana achange te makanisi Mais asanje makanisi même soki alingi olisu te. Faut alinga bana na ye. Est-ce que ces enfants vont passer leur vie comme ça? Non. Non, bah, c'est la vie, non. Hein? Donc, là, on va kolia, ça va? basunga ngai nola libanda na bana Nomona. Alo. nalongwa bana na via libanda bana baza na edukation ya malamu te libanda mpona tia bana nga mpe batanga bazala te bien oyo nazali na yo olobaka yango wana eza ndenge wana. Mais cette femme là, tangu bakendaka boyebi ba personne avec handicap bakendaka Brazzaville kosomba biloko. Mutu moko abotisi ye kuna nde mwana wana Samuel bozomona ya mobali. Tangu akomi awa ndeko na ye congolais, une personne valide. Azwi ye lokola mwasi. Azemisi ye. Aboti mapasa oyo bokomona. Tangu aboti mapasa au début bazalaki wana. Mais selon la dame elle-même, asundoli ye akekozwa une autre personne avec handicap, mais ya babeki oyo azotambola quand même. Ndenge tokoloba boy mwasi wana kolala na bana mike wana libanda. Ana Kishasa. Awa. Kota rond-point Forestcom pona ba o balingi bakeluka ye. Na tuni ye ozo sala ndenge nini? Babutiki wana soki kanyi aye alaliwa. Mais la dame quand elle vient chez moi, écoute ce qu'elle me dit. Wana maya misuzo kitalobi ndeko Eliezer ngana yeko senga opesa ngambongo te. Na yepe ko senga olukelanga place soki akovanda te. Na yeko senga kaka vélo oyo se baby moyen à déplacer na kende ko senga ka ezate. Mais comment elle se déplace na vélo wana na bana mike wana toute la journée ko kendaka boy ko senga ka. Bande ko nangai. Il faut zala peut-être za mutu ya monde na yo. Voilà ce que l'église devrait faire. C'est s'occuper de ces gens-là. Et bah serviteur, moi je me pose la question. On m'a une appellation serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Je me pose la question s'il faut encore maintenir cette histoire-là. Je me demande si on est serviteur de Dieu ou bien on est serviteur des hommes pour les amener à Dieu. Ma réflexion m'amène à conclure que batu otobenga ka basali na nzambe baza basali ya batu pona komema bangwe pa nzambe. Eza lokola na restaurant bao baservaka na restaurant baservaka mukolo restaurant te bazaka ba travailleur ya mukolo restaurant
mais baza ba serviteur ya bao bayaka kolia. Un vrai pasteur est celui qui sert, pas Dieu, non, mais celui qui sert les hommes pour les amener à Dieu. Batu oko servir. Ozo servir bango, ozo s'occuper na bango, ozo sambele la bango, ozo sala bango ba suivi, ozali kote ya bango, eza ko servir batu wana pona kola kisa bango nzela lola o mema bango panzam. C'est ce que je pense. Depuis bomi bamba kombo ya serviteur de Dieu, mosali nankolo, ainsi de suite. Tozo comprendre te. Comme nzamba zana lola, mais allez servir au trône. Ce sont les serviteurs de Dieu pour des hommes pour les amener à Dieu. Mais pendant qu'on servir wana, il faut yeba batu, balali ndenge nini, balamuki ndenge nini, pasi na bango eza ndenge nini. Mais auto komi komona, bino lobi bozalaki wana marche. 15 millions. Lelo awa. Bino batu tout, bokriaki. Nous voulons voir clair, na procès oyo, ainsi de suite, la responsabilité. Bosala ba déclaration. Quand il y a eu condamnation, bino wana tongo midi poko. Kuna likambo ekobima un jour. Likambo ekobima un jour. Place-toi. Mais ce qui m'étonne, c'est que même bande qu'on a biso ya UNC, bazo comprendre que na prison makambo ezala kebele. Lelo Vital Kamerhe azana cellule ya yemo côté. Bataye na cellule ya batu mususu pour que alors bateke non, awa batenga pona batelanga poison ba pomper basala ndengeni. Batie bango na ba condition. Alors qu'en réalité, à côté kozala na cellule ya yemoko, Frank Dion wazalaka na cellule ya yemoko, Jean-Claude Muyambo na cellule na yemoko, Edi Kapenda na cellule ya yemoko, parce que oza responsable, oza mukolo, ozo changer bilamba bazo tala yo, bon. Ils ont fait ça bien. Par crainte ya ke balo bateke ba salie mabe. C'est comme ça que l'administration pénitentiaire va décider que batia bango 4 dans la chambre pour éviter ma gamme. Mais maintenant que ba visite est comme un modèle one. To éviter en cas de problème ba koyeba wapi ba orienter ba responsabilité et cause la malam. Lelo ba kotala yo ezande pona ko sepela na yo pona kolinga yo ou bien magambo ba pasteur na biso basala tout ba yebisa biso ceux qui bazui révélation bandimie ceux qui bazui révélation tokoka koyeba c'est pas possible. Nalingi na beta masolo mususu masolo ya Ronsard kaka na même optique wana ya basali na nzambe atoyeki ke Ronsard akomiko toyeki ke j'utilise le conditionnel toyeki ke Ronsard akomiko réclamer mbongo apesaki. Nous sommes retrouvés en face ya ba serviteurs de Dieu qui n'ont que pour objectif kolandela mbongo soki makambo yo balobi eza ya solo et que bimi sur la place publique bobandi ko bendan eza sonité yango na zoloba qu'en réalité on est serviteur, même Christ l'a dit, celui qui veut être grand parmi vous doit être votre serviteur. J'aime cet adage, j'aime ces versets là. Yemo kwa telemi abani ko sukola batu makolo alobi bomoni yo ngana sali yango bokoti ko sala yo pasteur osala kanini yo komanzambo vanda kana kiti tala mulai ezawa na lokola oyo ndenge tomona ka bato akisi ba grand maître ya karishika oyo bavanda kana kiti ya rouge tapi ya rouge azawana na ba crâne ya batu pembeni ozakuna otakiti wana le uzimwa sina yo tie ye wana ale biso nyonso tokomi ko gumba mela yo en tout cas. Gaïta, magamboyo. Il faut être au service. Il faut être au service. C'est ce que Christ a montré à ses disciples. Yo serva kanani. Ozakuna talaba veste, talaba mituka. Ozakuna pona mutu amona yo c'est vraiment un problème. Pona mutu apusa na pemeni na yo c'est vraiment un problème. Vous vous donnez trop de gloire. Je me pose la question sur la place de Christ. Je me pose la question sur la place de Dieu. Parce que vous êtes serviteur, j'espère.
Les lorsque qui makambo ya Rosar et y a kobimate est vrai parce que nous utilisons les conditionnels, le temps pour nous de vérifier. Ce qui est solo qui a commis qu'on réclame mbongo, c'est que Bokenda Kikuna, vous allez mettre le feu sur le pays parce que vous avez besoin d'argent. C'est pas possible. Zambenanga. Limbisa Congo, Limbisa Biso, sinon et kozala plus dangereux. Nale kana makambo susu parce que makambo yo pardon. Nazolo bela makambo ya Israël Kabeya. Kaseya. Israël Kaseya azalaki travailleur na Access Bank. Après si selon ye après ça qui ba révélation ya ndenge nini banque wana eko tambolaka jusqu'à kokende ko financer ba société frappée sur le plan international compte tenu ya makambo ba soupçonnaka bango. L'Access Bank de son côté azolo wakete c'est parce que ya zalaki kodef sa batumbongo au-delà aux acquis prévus na complaisance news. Et kuna bazolo bela makambu ya ba 500 000 na ya ba 1 million de dollars. De l'autre côté balobite eza problème ya frais de gestion fantaisiste de o ezali ko salem. De koana je pense que bientôt là ko eba sorna ye parce que ako samba. Qu'est-ce qui se passe? Mais le konga na koloba. Ba banque na mboka na biso, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi tozana banque internationale te. Banque yaki okuchango na Kinshasa, okuchango na France, okuchango na Belgique, okuchango je ne sais pas aux États-Unis, okuchango na Chine ainsi de suite. Pourquoi tozala kana ngote? Biso tozaka na ba banque lelo ba ko fonctionner lobby bakangi bakena mbongo. Nazo rappeler na bande ko na biso na lobaki makambo ya ke awa tango ba lever état d'urgence, mon avocat va accélérer pour que tu déposes plainte contre la biak. Mbongo na biso akosanza yango. On ne doit pas venir nous appauvrir comme ça davantage. Akosanza yango. Tokoyeba vérité na dossier oya biak. Tokoyeba vérité. Jamais toko zalaboye. Botie mbongo na bino e komi pona oza mbongo na yo il faut bakata la katikati. Kana na zolo ba makambo ya manigram aw. Nazo kende koza mbongo na ngai, eza mbongo batindelinga. Il faut natia mulongo, bovandi sangana se, nazawa na moi makasi, bako tindika kabiso, il faut pesa policier boye, opesi oyo boye, pona ya kozombongo, il faut ça là 5 tours. Non mais attendez. Non. Ya unga na lobby, ba oba supportaka bakende na bango. Mais biso batambui. Soki mwa lisungia koluka kosekisa moninga, pana nzela wana. Pana nzela wana pardon. Pana nzela wana bazo na ebité soki bazaka na mbongo en permanence te yango ba compliquer ka batu ke le temps pourrait de s'organiser à un moment donné babandaki wana babandi ko pesa batu ba franc batini mbongo na dollar bango ba imposer yoto ba pesa na franc c'est pas possible soki ne raison basala kende boy zonga boy le temps pourrait que bakangisa mbongo baluka ndenge nini na ko servir na DGI kuna monsieur le DG oyasika toki déjà ba makambo et bandit déjà, Kasiko. C'est une information que je donne au conditionnel, mais quand même, monsieur le DG, tu dis que vous n'êtes même pas capable de faire la cabinet na yote. Vous voyez que vous vendez la cabinet au Koutaki. Dengezali. Et babandi ko ima même ya muke oyo, ba sepela ki n'arrive na yo. Na yoki que babandi ko sala marche arrière pour na okende côté mususu. Monsieur le DG, force ya moto ezalaka bonne relation na ba personnel na ba tumususu. Ce qui est commis et bandinde ngwana eza bien te pona yo. Na saki bino ke ba interpeller qui porte-parole ya premier ministre ba entendre ye na qualité ni na lobaki ainsi de suite. Na équipe bande mususu ba sali déclaration que la RTNC commence à censurer ba élément ya premier ministre ainsi de suite. Nazo Bobo Sanaka Nokia. Bobo Sanaka Noki. Bobo Sanaka Noki. Bino bokolo bake bazo censurer ba élément. Bozo luka bozo sala déclaration pour na ko couvrir pour que batala te que
il fallait sanctionner Batuna RTNC. On utilise la RTNC pour s'attaquer, on s'attaque au président de la République sur la RTNC par un premier ministre à travers son porte-parole. On donne des leçons au président de la République par un premier ministre à travers son porte-parole qui n'a pas de qualité légale. Et les lobos, ça la déclaration pour créer diversion plutôt. Batubata la côté Moussoussou, alors qu'il faut sanctionner là. Et sanctionner maintenant. C'est quand même compliqué, Makamwango. Na choponenge na ebisa kibino que il y a un problème entre les députés provinciaux. Moi, je suis bien que le président de l'Assemblée provinciale a démenti Yango, mais information toujours qui est Yango. Nalingi na kota na makamu misusu ya bien. Bande konanga Nathalie Sakibino ndenge tokendaki na zongo. Otali site wan. C'est un privé qui a construit là-bas. A profité na chute wana batu bakoya na ba grotte oyo bazoli la kisabino ke kimbango azaji koya awa. A profité na biloko wana atongi eloko na ye ya bien. Chalet. Donc kende kuna okolala bien ainsi de suite. Na linyina lobela nzembo oyo batu bakoloba mboke zana mbongo te mboke zana mbongo te na lobi eloko sala ka mbongo za mutu. C'est la tête qui crée l'argent. On doit avoir le temps de réfléchir et de proposer des pistes et des solutions. C'est là que je me demande que font les collaborateurs du chef de l'État. Banoma bango sko pona nini ezaya ke banome bino bokeko lala na ba grade na ba plaque ya président de la République mais chef de l'État yemo kwa beli sakamutu pour répondre na ba problème news. Ministre moko bazotu na yeba lobi mais c'est comment osana plan nini ya kosala par rapport à ministère na yo. Non, j'attends les chefs de l'État qu'ils me disent qu'est-ce que je peux faire en tout cas. Eh, ngaita magambo. Tango zota les sikawan. Pona bokota droit d'accès il faut qu'on foute je crois $6.5. Pona okota na site. Ok ne ko visiter chute, ok ne ko visiter boye, ok ne na plage ainsi de suite. $6.5. Si comme mbongo ngo wana ezwamaka. Ya tourisme. Et bongisa kata eloko moko te même pas ko taye ba rock yango wana te même pas ko entretenir esikango mbongo wana ezaka ka mbongo bazwaka batie na kitunga. J'ai posé la question na bandeko bazaka kuna na lobby par jour bokozwa combien ba lobby week-end tozwaka ba plus de 100 personnes oyo bayaka tourisme mais epandeko wana oyo abongisa Natuni, Batubalala, combien Balubi, sur les 100 personnes, Batubalala, Kataba 50, 60, Baya Kolala. Azo Sala Mombongo. Alors qu'en réalité, c'est l'État qui devrait, à travers ministère et à tourisme, les Kinangai, Yves, ministre et à tourisme, des biloko ya ko faire réfléchir, Batu, na conseil de ministre. Parce que ça responsable et à ministère na yo. Il y a qu'à créer un site. Un site en Nengwana, tozana ngwe belé, oh l'État ko tuko salis. Toko zala Dubaï, ezawana, tourisme ni ezana Dubaï. Eza artificiel, biloko bango wazo créer. Oh ya naturel, tozana na yango, Cap Town nde ba tozana biloko ndengwa. Mais biso, ba nombre de sites que nous avons, si nous les entretenons, bandegonanga, toko le Cap Town. Mbongo eko banda kokota. Il y a les pays qui ne vivent qu'il y a tourisme. Mais qu'est-ce qu'on fait? Zéro. Zéro, on a lobby, zéro. Ba place c'est bien que ça l'a organisé. L'État côte sa gambon nengeni. Ça travaille par initiative. Biso tozana ba site touristique et ya malongate que nous entretenons pona et koka côte sambongo. Dubai ezana nini? Ezaka biloko na bango batongi basali boyoke otali. Mais biso tozana tourisme oyo
tokosala pas trop d'effort parce que biloko esi esalemana mboka eza na mbongo te. C'est quand même compliqué. Mboka eza na mbongo te bandeko na ngai nazo yebisa bino soki okei awa na Kasumbalesa soki okei bisika nyonso oyo ezokuta DGDA eza na eloko moko wana babengi Pacifique. Boyoka nga malamu nalobaki bokoyoka bien na émission oyo. Eza na eloko moko babengi Pacifique. Pacifique wana bandeko nanga eza ya nani toyebaka te, biro nango eza wapi toyebaka te, mais Pacifique wana azokotsa ba montant estimé à 120 000 $ par jour. Nalingi boyokanga. Bien que sur les montants, je peux utiliser les conditionnels en attendant que tout vérifie. Entreposage ya biloko eza chez Pacifique. DGDA ekena komikotisa comme sous-tutelle ya Pacifique qui est une société toyebaka mukolo nango te. L'État ake komikotisa lokola ye azana se ya moi eloko wana. Dans tout l'argent qu'on paye na DGDA, bon à Pacifique ezali. Nalobi un montant estimé à 120 000 $ par jour. Mboka ezala mbongo te. Bandeko tuwana les collaborateurs du chef de l'État. Bayebi makambo wana te bakomene bankete te bayeba mukolo Pacifique ezanani. Pacifique ango contrat nini ezali kolié Pacifique na DGDA. Boko kakoyeba quel est le contrat? Ba clause ya contrat ezanengeni. Et l'État a ça combien à travers DGDA? Combien par jour? Et Pacifique a ça combien? Ce sont là les questions, il ne faut pas tout gagner. Le pays n'a pas d'argent, le pays n'a pas d'argent. Pendant qu'il y a la possibilité, où on appelle Gislain, les coordonnateurs, il y a lutte contre, il y a lutte contre la corruption, il y a prévention et lutte contre la corruption. Vous avez tout intérêt. Et c'est Gislain qui kangale. Yango wana ba makambo, toujours. Pacifique, biro nango ezalaka wapi? Ezalaka ya nani? Contrat nini ezali kolié na DGDA pona ya kotsaka ba mbongo modèle wana. L'État akeko mikotisa lokola aza sous-tutelle. To mona kande biloko mususu ezaka sous-tutelle ya l'État. Mais l'État akeko mikotisa sous-tutelle ya Pacifique. Quelles sont les clauses de ces contrats-là? On doit voir clair bande konanga. Kambo, ça est mongana éviter. Donc DGDA asa incapable ya kotonga ba entrepôt pona l'État ko tsaka mbongo to sala na budget ya malonga. Vous êtes complaisant comme ça? DGDA bazana mbongo ya kotonga ba entrepôt te. Non, c'est pas possible. Nous nous plaignons, tozana mbongo te, tozana mbongo te. Tozela kokene ko senga mbongo alors que nous avons la capacité de produire l'argent nous-mêmes. Na loba na bino même banzela oyo bambouteillage oh, c'est de l'argent non? C'est de l'argent. Bambouteillage eza ekumbeli mabe. Mais ce qui mbongo wana t'orientango to tche ordre. Mbongo kokota. Pourquoi nous nous plaignons? C'est la tête qui crée l'argent. Où sont les collaborateurs du chef de l'État? Okotuna bango bakosala nini? Okotuna bango babandi kofinga yo bakotinda batu. Ale babandi oyo atake yo. Naza kuna te, naza vacciner ngai tambo. C'est compliqué. C'est compliqué. Tozui tozo bakisa eloko mususu. Parce que tango zozwa Pacifique wana kende partout, place au komona DGDA, même awana njilia. Kende partout, au komona Pacifique azawan. Eloko nyonso foi le kakuna, entreposage zakuna, ainsi de suite. Une société privée, toyebi mukolo nangote, tomona kabiro nangote, bakoti ko pesa biso adresse. Bande kwa Pacifique, pardon. Boyebi sabiso bozalaka wapi? Direction na bino ezalaka place nini toyeba. Parce que yeba nakate. Peut-être ngane mtu na ebité et cause à l'occasion ya koyeba. Bokolo bananga azolo banini. J'ai droit monsieur, attention, j'ai droit. Je suis congolais, il faut na eba mbongo na biso yo kendaka wapi. Pacifique azanani. Contrat ni nazana ngona DGDA, na l'État qui nous représente.
On se plaint qu'on n'a pas d'argent, mais Mbongo Zawan, on ne sait pas chercher à comment capitaliser ça. Les collaborateurs du chef Bazawan, on a plaque présidentielle, Kaba Veste Boy, oh la présidente de la République. Mais attendez. Pourquoi on vous a nommé? Biloko ya combien de chef de l'État yango? Natuna Michel Eboma, na secteur minier, oh yoza conseiller principal. On m'a mis docteur, proposition combien? Il y a une réforme nini, toko sala pour que Congolais va sentir que minerais zaya bango. Par un quoi azali out? Na Mwanda, bako exploiter pétrole. Combien nous recevons? Et kotika mabulu un jour tokoyoka Mwanda wane s'effondrer. Et si batonga bandaku combien na Mwanda place ango bazali ko exploiter? Combien? Ça si mais azakuna. Kake nous comptons réhabiliter. Donc binobo yacha wapona ko réhabiliter. C'est quoi cette histoire là? Na salela bino ba proposition na ba proposition. Nga na éviter. Ceux qui Félix Ango azana na malchance ya modèle ni. Kozo bato pesi bango confiance. Bato kaka veste boy président de la République. Je suis conseiller du président. Mais qu'est-ce que vous proposez au chef? Nini bozo sala na secteur na bino va sentir que quelque chose s'est fait. Zéro. Ce qui te l'ont na Pacifique, et ça na société mususude, na minito na kasumbalese. Société ba lobby Trafigo. Et ça kuna, et ça chapeauté na Madame Mami et Magali plutôt. Ndazali ko chapeauté Trafigo. Et Trafigo est parking. Parking ya poste douanier, ou ya kasumbalesa, ou azali ko gérer. Parking wana, il y a poste douanier géré par Trafigo, encore un privé. Il y a nani to yebite. Contrat nini bazana ngo to yebite. Et zo kotisa combien? Mututu acha kenda ka sumbalesa yebi. Combien de véhicules yaka? Nenge salimaka. Place wana combien? Madame Magali oyo azali ko gérer Trafigo. Akoki pas monsieur Tambo. Bokoti ko vérifier te boyeba Trafigo ezaka ya nani? Bazana contrat nini na l'État. Mbongo bako zwaka yeko kendaka na poche ya nani? Et qu'est-ce que l'État gagne là-dedans? Ezana frontière bande konangai. Ngana ebité. Quand on est collaborateur du chef, tozakuna kapona ko se plaindre. Le pays n'a pas d'argent. Le pays n'a pas d'argent. Le pays n'a pas d'argent. Le pays. Allez, OK, tokei. Non, tozakuna mbongo ezomona nate. Kende na babiro na bango nyoso nzembo yango wana. Mais ce qui crée l'argent, c'est la tête. Bah moi exemple ya Mike Botiki, vous êtes là na ba veste, bovani na ba biso tozaka batu ya ba biro ta. À tout moment tozobima. Il y a possibilité d'avoir un budget à la dimension de ce pays. Si nous mettons les sérieux, voilà là où Gislain qui kangala zana défi. Gislain Sungabiso, Trafigo, Boyebisa biso, ezaka ya nani, contrat nini bazaka na l'État, mbongo na ye kenaka wapi. Ozui Pacifique, bureau na ye zalaka wapi, contrat ezalaka wapi, ainsi de suite. Et puis tala nenge bako salaka. Nenge na zolo ba makambo Sasima. Sasima azaka na bureau na Mbujimai ou bien na Boya. Azaka na bureau te, bureau na Kinshasa. Mais zo exploitaka. Actuellement Sasim na loba na bino eleki miba na munene. Mais ceux qui Sasim wana atonga kakaya ba travailleur na ye lokola miba sala ville ndenge miba sala ville na ye ba école na ba hôpitaux. La population devrait se retrouver. Bazo salangote. Minere pe botakate. Ils sont là en train de piller la République. Bozo tala yango. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui se bomber la poitrine que les changements autopromettables tomemi yango? Parce que tout le monde est distrait. Félix Yemo Konde Atikali. Abeli Samutu Boy. À répondre, quand un ministre vous dit que qu'est-ce que vous allez faire? Nazo c'est le chef de l'État. Donc c'est le chef de l'État qui doit réfléchir à votre place. Na éviter. Na éviter. Kabo ibazo finga biso ke botanga te. Na éviter, pardon. Na éviter.
mutu ekobela tango zomona mutu banome ayebi ata musala na yete ti musala ekosila il n'aura pas marqué donc yaza kuna te kozwaka mbongo chaka na poche akomi mutu neni yewa c'est quoi ça mbote na bandeko tu bakolanda ngai à travers radio Simba toza kuna na Riwara bao bakolanda nga na Sed Media toza na mwana ditu wanjanja bao bakolanda nga na Radio Soleil toza kuna na Chofa bozwa bambote bisika bozwami bandeko nanga mampinga makasi kuna na Maroc mikolo ebele to sololité nayebi ke na minute oyo bozana kanda ndenge boki bolinga ko yoka information à modèle wana te mampinga makasi bochana nuna se tokotala soki ndeko wana continuer tokosungaye parce que on va donner l'adresse et tout et si kana bakota ka boite makambo ba congolais bon frère s'occuper nanu na makambo ba congolais bakota ka ngoni ngwana te. Voilà bande konanga na lingaki be comprendre et le quoi. Les pays on n'a pas droit de se plaindre que le pays n'a pas d'argent. C'est une honte pour nous. C'est-à-dire, tu es capable de réfléchir et de produire un bon côté. On ne doit pas vivre on peut produire l'argent ici. Je peux citer un exemple. Ces deux sociétés-là. Combien par jour? Bon multiplier par mois. Ne fût-ce que pour ces deux sociétés-là. Donc, déjà, de Yaza capable de Kotonga entrepoter. Akena komikoti sa sous-titel ya Pacifique angwaza la kawapi. Peut-être Gislain qui kangala na batu na eba kosunga biso, c'est pas possible. Toi bezala kaya nani, quel est le contrat clause ya ba contrat ezandengeni? Nous avons droit de connaître parce que c'est eza mboka na biso za mbongo na biso. Trafigo, toi yebambo. Bakoto na ka madame Magali balobi écoutez madame, yebisa biso contrat ezawat. Balakisi biso ba contrat botanga ta na ba réseaux sociaux to yeba. On ne doit pas continuer à se plaindre, on n'a pas d'argent. Tozana posa ya mbongo. Posa ya mbongo ponani. Parce que soki mbongo e monani. Oyo nyonso tozomona bande kona biso to komi lokola ba ministre soki affaires sociales. Pendant que ministre des affaires sociales akolala ka pongi na ye, ministre ya ba personne avec handicap akolala ka pongi na ye et pas na ye. Akola mukana tongo akomona mutu ata moko te. Biso chaque jour ndenge bokomona bato bakotonda. Il y a des cas oyo wana ya lobia utiluf. Azakuna mususu ye wana ye ona zana mwana mke donc batu bako ya ebele ya batu parce que ceux qui ont na chaise papa ya ko bana kumba yo boite yayo malu bana za buga mapaza ki na bizu na sana ka ko ndio sikundi na chaka bizu ko walo akulu bali mapanzi ngapili lakini na sala lo vanda ka na fadi silimba kotini kota sana nde kote yo zaji ko sala cordonnerie plante kosa asibusu ngai kisa kama mwana na zuri sana mambo ya kuzongisa nini biloka ko neti biloka ni machine ya babiloka na hita ka kamusu na nazuri papa uza nani ngana ndeke na kutinda hii ako yako mwana bisika boza na papa sawa. Okay. Est-ce que nenge bazombe mayobo ozala katana velote hein la kasi on a nino zana moto azalaki na ngoma bebaki bazimake o akiji mais ko liboso basenga kande vélo moyen de déplacement oyo akobana ko memaka yo kaka bo. Vous allez des fois recevoir plus de 100 personnes par jour mais muto elinge pété ba orphelin et paille ba personne avec handicap et paille et bango eloko tolinga ki ko stabiliser ka moral na bango ko remonter moral parce que il ne faut pas to considérer que biso neto leki ba misusu te même nanga na ko sili se méchant na kamati ndelate na ke ko zo bande ko OVD
tokende kotala makambo ya ba déboucher ba caniveau moko na lingwala pe na kitambo en dépité surtout na boye tokoti na vacances parlementaires biso tokipaka te ezala vacances parlementaires ezala ndengeni nous sommes avec notre base bao babima ba papa social ba mama social o bayokelaka batuma baza wapi ebeleka ndenge na lobaka na bino akozwa misère ya mutu ala kisango ali yewana azola kisalokola mutu malamu après lobby chita n'arrière akekozwa mbongo c'est quoi ça bakokundaka yo na mbongo te. Voilà pourquoi j'ai dit même na ba papa na biso homme de Dieu hein on a lobby on est serviteur des hommes pour les amener à Dieu yango na lobby soti nyonso tokosala ngo pona kotia muto centre te savoir servir l'autre koyeba ko servir mutu mususu eza pamba mwana ozo mona ko déranger sombelanga téléphone komo na yege dalia na yebi bana nanga wana tu Samuel azozo aziko tablette na ye Olivier azwaki téléphone lobi na sala ka soki na la mukiboy Giovanni Abenyo bonjour papa comment ça va je dis ça va bien oh Victoria Benyo bonjour papa ola muki bien na bien Victoria ça va Olivier Benyi bonjour papa bien réveillé ndenge sala kanga bien bana wana bakozwa affection epananga ngai batata na bango tu baza ba orphelin te bana ona zotanga ba orphelin bazali oui mais bana mususu ba papa na bango bazali mais on doit pas priver quand même l'affection na bana wana basali nini oh ba orphelin ko priver bango parce que bango basala nini bango ne balingaka ke baboti na bango bakufa batika la ndengwana oyo bazovi ba personne avec handicap donc bango ne basala masumu wa papa Yesu ne kulusu yo musantu bande konanga botika ka mutema mabe tolingi to créer classe mususu ya ba congolais mutema malamu il faut to comme na niveau na lingi nde mutu ba bokota na oyo soki balobi tout le monde est mauvais sauf yozala na sauf one tout le monde est escroc sauf yozala na sauf one tout le monde est voleur sauf yozala na sauf one tout le monde est aventurier sauf yozala na sauf one et kozala quand même malamu bandeko nanga to pesa image mususu ya bandeko balingana yango moni na lobina ndeko oyo keba kokota makambo ba congolais boye ozabo kilo na biso tala mwasi kitoko ozo tala mama mwasi kitoko ozo mama Francine Bobo ndeko na biso yoko yako sala olinyo tutuka olinyi to sunga yo ngai tambo nazo suki se mission ana eloko na koloba bandeko na ngai on ne peut rien faire ce que ozana bolingo ya ndeko te. Il y a une maman qui m'a appelé à Bumwalobi. Nazana ndeko na Kishasa awate. Nazo kufa ndeko Eliezer. J'ai envoyé Dieu ma question là qui comment naï. Nous sommes obligés à koluka ko sombela moi sakaloso moi nini maman wana bukana to lukata docteur abanda commencer. On doit ajouter combien de cas que nous suivons maintenant dans des hôpitaux, combien de cas biso tozana makokini tozana hôpital ndenge tokolo batango zomona batu bakolala libanda ezana mutu azana ba mapangu soki combien banda ko ezala ka mutu te pona accorder ka que batu misusu balala te azakuna te yazakuna te ale Dieu dans yewan papa na ngai mama bakunda ka mutu ni na lupangu te ni na mutu kate ni na bijou te ni ne loko mon côté o etika la kana simaliwa ezaka conflit ya famille bakomi ko welela c'est pelisa kamuninga pesa kamuninga sourire merci na bandeko ya mutema malamu o bakotala ndenge bana na bango bakosakana balingi pe bana mususu basakana. Je suis très content avec vous. J'ai toujours dit que muto a comme personne avec handicap, ce n'est pas parce qu'il y a salama sumo ko le kabato nzambe kaka na dictature na yi abimisaka oyo bokomona moi bokomito na bota kindenge les gens viennent comme ça. Cette maman là qui vient na ba makolonio sur katana azotambola kana ba prothèse asala accident mobile na ya kufi
Yes comme coloniaux, comme une personne avec handicap. À rejoindre quand il y a des personnes avec handicap. Ça peut aussi vous arriver. On ne le souhaite pas, mais ça peut aussi vous arriver. Tika mutema mabe. To tika ba polémique. Tala mutema ba tunenge zo vimba, bazo calculer. To fingela yewa, to lo banini. Mbongo azo akawapital. Pesa moninga sourire. Merci beaucoup, Banekonanga Botika la branché plus 243 998 311 332. Masolona député Bobo Sanate dimanche et net ozwaka ba appel na bino pona mituna nyo surtout au bokotinda de 6h à 8h pona ko solola sur la question d'actualité mais na lingina silisa na iloko moko ya COVID-19. Lobi mama moko abenyingai na Angleterre. Mama wana abenyingai abandi wana lobi bozo sala soni abandi ko loba chiluba. Bozo sala soni ainsi de suite. Kuna na mboka wana maladi ezate bozo sala soni ngane na zolo babo na zamu luba pona okanisa teso kine natuni mama sikoyo na Braza Covid ezali to ezate. Na Zambie ezali to ezate. Na Afrique du Sud ezali to ezate. Na tangeli kelke bamboka ezali to ezate. Kuna sikoyo nani azo sala soni botika complexe ya boyi. Botika complexe ya boyi. Parce que makambu bokoloba bino bozana poto bozomo na réalité ya COVID-19 nous allons banaliser comme conséquence benga ka banekoloba kanengo zoloba maladie ezate mais batu wana bakokufa yo kozala responsable soki Covid ezate donc eza complot ya monde mobimba parce que Covid e bandaki abata e bandaki na Chine te tangwe uti Chine mbala moko ekeyikun biso soki tozui Covid ya pirate o makambo Bill Gates biso tozolanda awa ainsi de suite maman ndengo zolanda kuna eza na information to yaka pe poto te kuna batela bino ba chaîne moko kaka o etali bana poto o biso to kolanda te bakanongo batu walanda information to yebi yango. Mais si vous voulez banaliser que Covid est athée, banalisez pour le monde même là-bas, ne vous en faites pas. On doit prendre des précautions dès lors qu'il y a échange. Bato bazo uta poto bazo ya aw. Bato bazo uta Chine bazo ya aw. Bato bazo longwa bazo ya kuna. Maladi wane ko longwa kuna. Yebisanga ka que na poto bato mwindu bako kufa Covid te. Comme ça to comprendre. E bandele zalaki ndengwana. Oh, bato mwindu bako kufa Covid te. Bato mwindu bakufi. Oh, moi tout ça. Mais attendez. Ça m'a étonné. Boti kande ba sentiment boko bomisa bato. Merci. Tokutani lisusu bande konangai pour que tobeta masolo mususu. Lobby, merci.